Groupe Salongo, j'ai beaucoup de respect dans le groupe Salongo parce que... Ouais, du point de vue ancienneté, mais du point de vue Moussala, savoir, Ndenge. Groupe Salongo, à l'époque, il y a ça classique, nous, aux qui fanatiques à groupe Salongo, tout le monde à l'époque. Ben, nul ne peut s'emparer des groupes Salongo. Hein? Groupe Salongo, c'est comme un drapeau qui flotte jusqu'à ce jour. N'est-ce pas? Mais cela n'interdit pas aux soldats qui sont au front d'affronter l'ennemi. Tout à fait. Moi, j'ai dit à Colombo, quand on a conflit avec un groupe Salongo, parce que toi, tu acceptes de mourir à cause des groupes Salongo. C'est un groupe local. Mais ça t'est arrivé pour Bengo jouer la carte? Tu as presté déjà? On a presté, oui. Et ça, quoi, équipe nationale? Bon, moi, j'ai presté dans le groupe Salongo. On a mon ami Colombo. Yosapi au petit à Makal et Bokot. Bon. Ce qui va dire pire petit, c'est comme si pire petit, ça va insérer. Makala, c'est un professionnel qui a découvert du professionnel. Bamsou va dans la passe à jouer. Ouais, sûr. Oui. Oh, mais moi, j'ai mis en scène beaucoup de nos supérieurs des groupes Salongo. Detinan. N'a Rosa a difficulté à jouer dans le scénario Nan. Dans le groupe Salongo. Attends. Kokodioko. Non, attends. Combat spirituel. C'est un film que j'ai écrit. Bob Sakadi qui est présent, là où je parle. J'ai mis en scène Pessonzo, Mahaboli. Elle avait du mal à me donner ce que je demandais. Qu'elle m'excuse. Mahabolingo. Mahabolingo. Mahaboliko. Ah, Koko jouait dans le scénario. Elle ne m'a pas convaincu. Bon, c'est tout à fait normal. Tu sais pourquoi? C'est tout à fait normal. Metteur en scène, c'est un demi-dieu. Non, c'est pas seulement un demi-dieu. Moi, je te dis carrément que la mise en scène, c'est l'orientation d'un acteur sur une scène selon l'imagination et le tempérament du metteur en scène, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand tu me donnes quelque chose qui part à côté là, tu me fais péter les plombs. Ça peut arriver aussi, Mahaboli a commis histoire pour continuer la scène au Pessinga le meilleur. Oui, ça peut arriver parce que c'est son imagination. Merci beaucoup, amis internautes. Je crois que nous poursuivons au Longwa. Oui. Pourquoi? Lorsqu'on ne retrouve pas son vrai compte, on n'a pas le droit de quitter. Manquer son vrai compte, c'est-à-dire, on va foutre à bien terre. Quand tu as un salaire gâté, on va respecter contrat. il n'y a aucun contrat. Contrat c'est verbal. Non, c'est trop dur. Non. Il faut le la vérité. Qu'est-ce que tu déplores et pas Belleville? Elle s'est fait mal entourée. Au Sengaini. Qu'elle fasse le tamisage de son entourage. Du point de vue comportement à Belleville, au Lobake, sur 100%. De Belleville ou de Belleville? Belleville, Belinda. Je parle d'abord de la personne Belinda et puis il y a personnage Belleville. Nini opesa comme conseil na oyo mona ke eloko na ke comportement des amabe. Na yemoko moto pas l'entreprise. Artistiquement parlant, sur scène, elle ne donne plus ce qu'elle donnait auparavant. Ça, en tout cas, à Kitty. Commandateur au Kita, je ne sais pas, mais Belleville me donnait des frictions. Les chairs de poule quand elle jouait. C'est pas ce que j'ai retrouvé aujourd'hui. Je la connais. Non, c'est Nanaye, ce qu'on l'a ma soeur. Je te connais. Je sais quand tu veux jouer, tu joues. Tu as une grande différence entre. Il y a une grande différence entre Yo. On a beaucoup de tes amis sur scène. Aide-moi à faire revenir cette belle vie-là. Richard Moukoko Ozakana Belleville, Ozakana Irsil Pesanga, Ozakana Sila. Est-ce que, au courrier de sa internaute,
conflit to pe bagarre d'esprit entre bango ezalaka faux ou bien eza utopie. Ezalaka vrai ou bien eza utopie. Nazalaka nasila te. Nazalaka pe na irsil te. Moza na monde wana. Nazalaka monde. So nabi kozala na bango. C'est comme aujourd'hui, même je dors, on t'a dit singa. Est-ce que yebi Belleville na sona yebi? Si le yebi était. Et si là, non na passa journée mbana si la te en dehors de ça là que na vandi boye to solo la te. Non plus na en tout cas ezalaka na occasion musala. Liwa Diana pour toi et l'obé Léonine. Peut reprocher nini? Quand j'ai tourné papa c'était Fallon, maman Mabata c'était Fallon, mon king Lempati c'était Fallon. Aujourd'hui, je garde grâce Kafoti. Meilleur. Je l'appelle ma fofolle. Quand je la regarde jouer, alors, je n'envie pas Mimika Bongoni, Sila Bissalo. Nazo benga bomba retardement, mais mawaka ane, ici babani ko benga yena bapelle moi bientôt. Et on dit que ko Mbote bandeko balandi, mbote na babone à Miss Elongation de partout où vous êtes bandeko. Soki moi information ezali, soki ya koloba ezali, pourquoi pas to ya koloba to apporter moi implice, soki to moni moi clarté na communauté, pourquoi pas to apporter implice bandeko. Bandeko oto uchi kolanda, oyo uchi kolanda ezali artère na biso Richard Mukoko na émission Alikaki epa ya ndeko moko pe kaka boyoki badi na ye bandeko. Eske balobaka boye yo babengi yo na émission pour que ni koloba soki ba histoire ya vie na yo me loba makam na yo et non kotanga bakombo ya batu bandeko, kotanga bakombo ya batu papa ebota ba conflit, ebota ba haine, ekobota ba makambo belé za malamu te. Et Congolais, même si yondo yebi yoza expert na makambo ya art ya Congo, me batama na olo kwa mtuka oyebi te, me yo mona mukokolo yebi ke ngape na ataka, ngape nza tete na ataka na leki bango nyoso tu. China ba mama batu ba mama boli oku ba mama basali misala na Congo batu bandimi papa yo o douté e parisha ka kuza peme na mama oliva yango comme ça bino biloba loba boye. Non, un peu de respect na ba papa sonzo ba mama boli ba mama wana ba nisa Zaire msuku papa Richard yo bando tala bande na télévision ba télévision ba konki wana pose na monde lelo to commande na ba plasma ba télévision ba konki wana msu ba moto ba jouer na ba groupe salongo yo vanda ki ozela maboke e banda comme likamba mabele sangwima sangwima likamba mabele sangwima njimbo ngizala bonchi po batana nga pesi na botami ba série yango mena no mwa mki mena botamaki un peu de respect na ba aîné papa yongo bomoni bozo kendara musika te na misala na bino pona nini respect ezate na ba mikolo ba bande musala liboso na bino respect ezate yongo kende musika te papa nga spina na ba maloba note ba kombo batu na bakati ba Belleville ba Sila ba Irsili te. Même si Belleville a joué bien l'issouté. Nous avons grand frère à Belleville. Pourquoi pour qu'il y ait Belleville te nanda kwa Belleville, soit tu benga na téléphone, moi la maman, ma soeur, mon sang. Vraiment ngai na Santa Role l'issouté na ba tournage. Façon zaki ko jouer liboso, ozaki ko pesa nga ba friction. Mais cette fois-ci, nous avons senti penza Belleville onga na yeba kite renforcer les sous. Bon onde basalaka soki olinga mutu, to soko lingi bolamu ya mutu ke oleka na télévision o jimine.
eza malamu te papa. Eza bien te? O Jimine. Que actrice na yo Mimika bongo hotelema te. La fille de ouf. Ouf, soki ouf nde mo loba. Si la hotelema te na ba actrice na yo, non papa baloba aboete. Tango mema nkolo ekomi o leka kuna Richard, ozunga kuna Richard. Poto boyaka koloba o réfléchir te na ba réponse na o pesa. O réfléchir te. Yo loba kaka po msusu sepelisa mto a poser ba question et après o leze mitema bato msu bato bazaye ko sepela na yo peut-être pe na groupe na o sali ba soutenir yo ekende liboso metongo ba mona ka o Jimine bako o Jimine groupe salon ba baye yo o monde bosila na circulation o monde bato ba isola bino po bato baza ba ineno ba leke liboso o Jimine bango na pesa scénario sur scène. Maman Boli, papa Sonzo, elle m'a pas donné ce que je voulais. Oh, papa Sonzo sa colline na likolo na indenge a komane ko boite. Ana makaso peso ce que toi tu voulais. Yo zana mai na makila na njoto ezana makasi. Makasi yo zana ngo ese kokaina papa Sonzo. Papa Sonzo sa koli. Non, so peneza ka pona ko za pembe na mon livre ngo yango Jimine baninga bwe eza bien te. Eza bien te. Oh. Avant makelele oyo nazala na likamuna nekosila te. Pe ti makelele oyo ezotambola nazala na likamuna nekosila te. Nandimi pe te ke nakoki kozwa likambo nande kosila ngai. En tout cas, je me rappelle Malasuka namonaki nekosila je crois ezalaki na tournage na yo. Oyo ajouaki ndeko ya papa Kofi. Voilà ce que tout le monde a les acquis. Avant l'inauguration. Il n'y a aucun problème. Ngai d'abord ni nazaboye là où les femmes discutent au bazo solo là. Na se général ko mesika wana. Nzamba lui la zotala motema na nga parce qu'il est les dieux qui sont le cœur et les reins. Je peux mentir à tout le monde ici-bas, sauf à Dieu et à ma conscience. Il n'y a rien, absolument rien, chers amis internautes, et ça n'a mon côté, na musika to na pene, entre ngai na ndekosia. Et ennemis, ce sont des gens qui se parlent. Ezaka bango mibale. En tout cas, nga babenga na serette. On a yebi babenga na serette. Et puis, baza ba patron ba mi balé. Là où on parle de patron, ba ouvrier ba poussa na terre. Donc, c'est que moi je vois que baza na relation moko ya malam. Et na relation malam wana choix. Il y a un acteur ou actrice dans le film. Ils ont la étude de profil. Et là, on a bien. Nga, na kokite kotinda Vincent, un tel côté a été. Non. Et là, on a yebi que les deux, ce sont des meilleurs. Ngonga oyo ndeko moko akomona qu'il faut atia ndeko na wana na casting et salema et vice versa et qu'il n'y a aucun problème. En tout cas, ma sœurette nazolo ba bien oyo ngana yebi. Ce sont des sœurettes. La preuve, aux a parmi les témoins,
dans le spectacle, on était sur une même scène. Hein? On était sur une même scène, et moi je me demande. Et puis, Bazabana, Baouti, Nanda, comment? Donc, là, tu es dans Zaboué, dans la musique. Alors, nous comprenons que musique au Nazali, ti na comme PNP, na comme exprimé la toile. Aujourd'hui, vous êtes accusé que... J'ai beaucoup de respect na Basel Nzambe. Ce qui ndeko oyo obengi mama prophétesse. Prophétie wana azwaki ngo pa Nzambe. Azonge pa Nzambe wana atuna Nzambe wana so azape na Nzambe akela likolo na si. Na lobi bien. Ce qui prophétesse wana mai alobi et ute pa Nzambe oyo akela likolo na si. Tika Nzambe wana za lokumu. Mais natanga na livre ya Nzambe na Exode 20 je crois. Balobi okoza no innocent. Nyawe bata innocent. Okoza no innocent. Na makambo yango. Mais ta façon ya ko lekelela émission na yo ndengo lekaki na bakombo ya basila ba Irsil ba Belvi ba mama Boli ba papa Sonzo ba président Elombe, ta manière de parler batu ba mona kake c'est que makambo nde bimi boye ekoza pe Richard Mukoko ana sima ekoza pe Richard Mukoko lokwa lobaki Belvi azaka leki nae Belvi azan mwana ndako Belvi ya yebi Belvi ya yebi Belvi c'est que makambo ome maka nkolo bandeko ome manoka nkolo po façon zo ya kolobelela makambo ya baninga yozo kanisa ke ozo loba po soki oloba po batu bamona ke yozo loba oke oyeba te ozo mwango na français balobani ozo leze batu siko prophétesse moko abimaki na ye apesi na ye baprophétie na ye en même temps yo po olekaki na émission donc etutani ntango yo oleki na émission ozoloba bakombo basila babelvi ba Irsil kuna pe prophétesse pe aye pe na prophétie mpo na sila bato balobani c'est que yo ndoza derrière qui est derrière prophétesse papa vraiment na matière nyo surtout yo tanga na ba ina ndengo komisi yo za professionnel na makambo ya scénario yo za professionnel mais tango en émission faut montrer qu'il professionnel na yo a poser ba question musupe batu na bino eza pe ba question mo ya piège faut ko kimango ba question de ba komonde ti ya basila ba Belvi bato bazana ba force ndeti na ba carrière na bango ya théâtral faut okima ba question ndeti ya bongo po to yo lobano ka ke po Belvi aleki no ba dina yo batu musu ba sepela nango te ba mona ka c'est que Belvi nde azotindaka lokwa Richard ayana ye Belvi muto otindaka Richard po asa nini ayetufe ba Irsil ayetufe ba sila batu ba lobaka bongo congolais lobaka batu ba lobaka bongo lo foko zala mayele wana oyo zala na kati ya scène mais mango partout atana be émission tant ba benga yo la kisa ki mayele na yo wana zana maîtrise ya répondre ba question kima ba question mususu kima ngo pona ko éviter ba problème siko yo siko obi na kati ya groupe na yo ya théâtre ezana fille moko azana kati ya groupe na yo si la hotelema te minika bongo hotelema te la fille de ouf atelema te na actrice na yo wana aza même na 2 ans de carrière ya théâtre olobe mabe papa olobaki mabe penza baloba bongo te ata yoza professionnel ko diminuer muto abandi lelo te au contraire encourager la kisa epo yepe ayeba akoma pe lokwa yo ezala ba eloge na yo
kete fille wana soki akomi ndo akomi lelo eza grâce na ngai eza ba eloge pona yo ke yo okitisa eza malamu te siko ba prophétie ebimi nango dans le hasard prophétie ebimi en même temps prophétie ebimi en même temps yo pe ko ça l'émission ozo diminuer Ursule si la belle vie Mimi Kabongo Maaboli papa Sonzo papa Lombe groupe Salongo o diminuer bango batu ba lobani batu ba loba seko yebi likambu papa même quand ko le so meni yango. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Est-ce que maman Oyo a prophétisé? Ils appellent la prophétie. Soki ngai nasi na vanda na likanisi ya koluka kosala moto mabe. Vincent oyeba te Menzambe aoyeba. J'ai dit simplement merci maman prophétesse na prophétie wana tika Nzambe oya benga yo a s'en charger na yo na finga basala Nzambe te na finga abatu te Nzambe oyo apesa ki prophétie wana ye moko à prendre soin na yo parce que aux servante na ye. Voilà ce que je peux dire. Comment vous avez appris ça? Il y a une émission moko na salaki et puis émission na ko lamuka tango il y a un garçon abenga trop à la ninga na tournage à partir ya titre atiaki de insinuer makambo nyos que Richard Mokoko alinga sala ndekosila mabe. Papa Vincent nga azali na ndaku nazali kolala nazi appel ya ndeko moko tala ozali kolala ebili kamute olamuki mbango na appel à Benjir na déposé téléphone na mituni nasali nini na lukina kota na YouTube amuna ilongi na ngai na se retirer na nafani. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ndena to lobanga mona bali comme ça là omoni biso ba komo to lobaka auto analyse ko fiongunu na yoka kuna entela fingi boy entela zongsi boy na bengile ki wana nabi est-ce que titre oyo bino botie penza na makambo le mama ina kati eza ndenge moko le kambo ya ba titre papa Vincent na habité la voix du peuple nga na yebi yango kala na habité nomba babone o zana bango soki yo pe otrikaka ba message ya bato parce que to lo ba malamu soki to tanga bato yo ba bandi YouTube yo zana kati Nanenga biso batakisha ça. Nanenga biso batakisha le baka le malheur des uns font le bonheur des autres. À réfléchir ça ka. Na yesa jires avant d'année qui m'a na poursuivre été. Mais il y a un juste juge. Oyo azalaka jamais corrompu. Et là Nzamba qui a l'école nasi. Nazolo makambo na oloba ndeko wana so Hollanda na ebika Hollanda. Na opa c'est logo moti na bi makambo oyo yena moma oyo tozana suka sanza naza père de famille naza musala musu na sala ate ka oyo vous m'avez détruit mais les a problème té nzambe kande mutu ayebi et on a pensé ndeko wana ya mwana. Et puis elle a dit ce qu'elle a dit et tout. Bon. Na vite maman ça n'a pas de problème. Mais ne connais ce qui ne connaît pas ça qui n'a rien mis sur qui. Oh non, tu changes déjà titre. Papa Vincent.
va changer de titre. Et c'est ça son importance. C'est ça son importance. Tout le monde dit que déplumer Soso, c'est facile. Et alors, la réputation à moto. Mais si on a dit que je Soso au déplument qui, donc ça va plume naïe. Au kokate. Plume zonga ate. Et alors, la réputation. Moi, je dis simplement merci. Na chaîne wana, merci na bandeko basali l'émission wana. Je demande pardon. Na mutu nyonso o maloba wana est lésé. Le respect, la politesse. Voilà pourquoi je dis à Maman Boli, merci Maman Ndengo Yokakinga na téléphone. Je te demande pardon, 1000 fois pardon Maman. Maman Boli, vois-moi genoux devant toi ma mère, n'a coquille jamais qu'au dénigrer. N'a seni pardon na bana nio sa Maman Boli ou bana poto. N'a pas manqué Maman respecté. Boli misangai et puis na internaute nyonso. Na seni Boli misangai. Mondele atie ba pareil oyo bandeko bomoni ndenge bato bazobebisaka ba carrière ya vie na bango bolimbisa bandeko na ngai biso toza na biso pokwa deja awa bato mosusu balani na bango meme nga bana mpe balani na bango me nga nanga na pongi te nanga na pongi te kaka kokota kaka na bite tika na sa mo analyse au vite fait bongo na matanga na mbetu me nanga na pongi te bomoni ndenge bato bazobebisa ba carrière na bango bozomona papa manière oyo oye kolekela na deuxième émission ta façon de parler na deuxième émission c'est pas pareil na première émission. Na première émission ozaki maloba makasi comme si yondo yebi théâtre do théâtre là na prochaine. Ozomona ta façon de parler na première émission na yo donc ozaki makasi lokola yonde mutopesa idée ya théâtre na Congo. Ata oyebi koleka ba mama Boli wana ba papa Sonzo mama papa batama poni balobaka maître alaksara élève ba prise nyonso tuté akola kso 99 me prise moko abombi pona ye moko pona nini baloba bongo et puis pona nini bato boloba français bomimo na rabino nde bozaka supérieur koleka bato nyonso tu keba emsu muto aloba lingala amayele aza sage koleka yo muto loba français lokwa main lobo papa uzomona émission oyo na première émission na yo o lobi ke otia mama Boli na papa Sonzo na scène fufu ba pesa yo ozaki koluka te olobe mabe atako mama Boli azo jouer sous bien te c'est normal ba mama na ba Boli wana ba ko mikolo mama Boli sa ko mikolo papa Sonzo kuta koma otambola na nzete c'est normal kolobate ke yo pesa bango ba jouer na scène série groupe salon ezalaka série wana série ba papa Masasi ba papa Elombe bazalaka ba jeune garçon ba li parti ba jeune fille kolobate ke na série wana ba mama bele bazala na njoto na makasi yo pesa bango scène na njimite we ko pesa bango scène ba comme da mikolo c'est normal pe ba bosana c'est normal mais okoki koleka na émission te po olo bango ke yo osa ki menteur à scène opesi bango baleka na scène mama Boli na mama na papa Sonzo ils ont mal joué ba pesa que osa koluka te non c'est une façon ya ko diminuer mutu c'est une façon ya ko déplorer que mutu anaza incapable. Ok, kota la âge na yo na âge ya mama Boli c'est pas pareil yo zana jeune wana makila na maiza makasi bango ba comme de mikolo c'est normal. C'est normal, papa. Vous demandez si vous carrière na bino likwa kolobaka ba n'importe quoi. Au salino likamobe au tuti ozoki simite ma ya bato et ale bato ba se lamenter bato ba yimi na simango oyo ko senga pardon. Hein? Ils ont malamu te ba congolais hein, franchement. Ça to bakangisi yango balongoli ya malamu. Papa Vincent. Ngai nani? Naki ko manquer respect na papa neti papa Sonzo.
Tant mon papa Sonzo, Azosala Moussala, Obabeng, Azo joué docteur Sonzo, nous on était des enfants. Mais, dans le lobby, Bandeko, je vous dis merci. Merci infiniment pour tout. Merci pour le traitement. Il y a des informations au binobo, au la la presse. Parce que quand les autres m'appellent, on me dit que non, ils allaient bongo. Moi, je ne suis pas habitué comme ça. Ils allaient bongo na batu ba sepela na makama bongo. Mon frère, moi, je me sens gêné. Je suis pas fier de moi. Nazo yamba banjir de partout. Mais de ton côté, il y avait des chaînes YouTube. Hein? Il y avait des chaînes YouTube. Qui ne connaît pas Nana Takaza par exemple? Na SCP Lisa. Ou Top Vision. Top Vision. Kongo Mikili. Hein? Tout ça, comme un Kamba Boïté. C'est quoi, yo? Moi, je ne peux pas parler à la place des autres. Mais c'est que tu peux nous confirmer, tu n'as jamais... Tikanzambe Oyo Sailaka. À prendre soin de yo. Ngai Oyo ne nazaboye. Ah. Est-ce que vraiment je suis du genre il y a un problème. Ceux qui ont une belle vie, est-ce que ça peut être un temps où il y a une chaîne? Au sein même, il y a Belle Vie TV. Tout le monde a des chaînes YouTube. Hein? Au sein même de Belle Vie TV, tout le monde a des chaînes YouTube, presque. Hein? Il y a mon jeune frère Jini Monalem, faux témoignage, parce que Dieu ne laissera jamais impuni. On doit aussi là-bas faux témoignage. Moi, je demande, en tout cas, il y a une émission pour deux choses. Dire merci et demander pardon. Dieu merci Nanani et puis pardon déjà pardon à bateau peut-être va. Na bandeko nyonso oyo ba confirmer que ngai na complotaki pona kosala ndeko mabe. En tout cas, je vous dis merci. Tika nzambe o aibi mitema ya batu. Apande so ya moko na biso. Papa Vincent, nous avons cause à 1000 personnes, mais à cause de sa conscience n'était. Moi, je vous dis merci. Demandez pardon à Batu Nyoso Oyo, Bazal les éponanga. En commençant, Nabakulutu Nyoso, Yagoub Salon. Je ne peux jamais vous importuner, je ne peux jamais vous manquer du respect. Je dis merci au président Elombe. Tant on a bien qui na sola ki na ye, aloba ki na nga maloba oyo ya mokolo. Et ceux qui n'a vendu kimia, ils allaient parce que bandeko belé. Je dis merci. Nandeko nyoso oyo apporter conseil dans le bon sens. Notamment yo Papa Vincent, tango benginga moni, mon tout à tous les chroniqueurs qui m'appellent, qui m'écrivent pour passer en une émission. Je ne le ferai pas. Insultez-moi, injuriez, traitez-moi de tout ce que vous voulez. Il y a même Ndekomoura Abi qui n'est là en permanence. C'est pas grave. C'est pas grave. Permanence ouana, le quoi voyez bien